ozomona sango lokola shole alobi nazondima ba capacité na ye aza ba capacité nyonso mais éthique wana o ya bango shole tangu bango bazwaki mbongo ba smartphone ame alia munoko na télé 50 batunie nani a financé bino Europe les pays de l'Europe ti absilisa koko tanga mutu moko te mais yo mutu eza na deuxième année olingi échec mais Kabila sali 18 ans na pouvoir atika ocha gratuité tout monde a place pour benga échec te mutu azo mekola ko sala quand même ambwe mona na miso batu bozo combattre sans raison bozo ko ezaka échec catholique a biso makelele mbula na mbula classe faza la gratuit nzonde azaye ko maboko ebocha gratuité te ponga na bikela wana na lera mbongo ya Minerval wana apa mbongo mabonza o balia ka sans raison. Grève ezali expression ya démocratie na biso tangwa Kabila so bandi grève olali na ndako na ebite so mutom kalevu mukolo melaki masanga langwe sokyo meki kaka olali na ndako mitadio na yeso mutu musu bakate banda bakate $1 achaka esuste avanda 6 mois ngo achaka crédité c'est-à-dire que congolais le kwa zana kiti ya kofuta taxe na impote yango zomona passe to zana ngo na repeso exemple boy ministre Kibasa na lobite ke oram eza totalement bien netinga combattant IDPS na osenga ministre Kolongo na ote me corriger tous les izani ya baini ya Fachi Beton et kozala nil et sans effet de Bible loba Félix Sekedi abina bino à la fin de l'année o bokolemba biloko kolia omoni ke masango comme te comme en désordre 18 000 francs bat bandima iti mais pour état de siège ndenge zawana ekolongwa kaka jusque na dernier kokanga rebelle ya suka. Bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Bisoto Solo Layango. Chers fidèles téléspectateurs, les amis amoureux, Binonyon Sobo, Sepela Namasolo et à politique, au micro de votre journalité de la presse congolaise, Jonathan Bango. Vraiment, aujourd'hui, dans notre plateau, nous avons réussi pour vous parce que il est là pour répondre à vos préoccupations, vos soucis, de tout ce qui concerne la marche de notre pays sur le plan politique. Nous avons réussi notre invité, il s'agit de M. Gabi Kabinda, il est l'un de l'analyste politique et communicateur de l'IDPS, le président fondateur de Fondation FOGAC. Bonsoir M. Gabi. Bonsoir M. les journalistes, Maël et Jonathan Bango. C'est un plaisir à écouter Lisusu parce que nous avons dit que la population est allée. Yango na ye na esengo makasi. Mbote na batu nyonso bazolanda biso na mikili ya misika partout boye bakenaye donc o eza posa na bino bokozomie eyano na o esengeli vraiment bokozwa biano président Gabi to ebité mwana mboka boni ekolo pe IDPS surtout bana nyonso tout ya parlement debout ya Saint-Gabriel oyo kambaka bango. En tout cas merci beaucoup mboka kande bozomona tozana système état de siège. C'est-à-dire yende mtakangi masolo donc pour na kosilisa mobulu trouble moyibi nyonso à est et puis na oetali kim mboka koto kimi ezali donc kimi eza partout dans toute la RDC moi ba problème ezanga te mais solution ezali Fachi Beton pe azola la te butu moi mwana mobali ya bato azobunda po na mboka ezala bien po etali IDPS bon IDPS balobela ngo te ezali kola neto mela mai donc mutinyo sa na posa mai donc IDPS bat posa nango comme tondel sou batu makasi batu bazali sou na posa IDPS makasi au mena na pouvoir ti yesu masia koya po makamnyo se sala bien mais na o taliban na Saint-Gabriel en tout cas ba combattants et combattantes baza concentrés chaque jour baza na parlement pour na koyeba ko sakola o etali mamboka mais état de santé za bien ngamo pe na za wana pour na koyeba ko faire fonctionner mambutu kimezali.
Vraiment, aujourd'hui, Tomonio avec FT, c'est là qui signifie bien que Oza vraiment Moko Azo présenté image ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Tu éviter boni sikoyo ba promesse nyonso bo prometaki bana mboka to te koyo kamarambo ya rolia mbaleleki tozalaki nayo 2 semaines opesa biso eti koleka to éviter ete bo prolonger lisusu pona marambo tali fake to baisse ya ba prix alimentaire. En tout cas, ceux qui ont prolongé, parce que nous sommes membres du gouvernement, mais nous avons soutenu le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement a biso et le baki na batuke dans 6 semaines. Donc dans 6 semaines, nous avons ravitaillé na o etali biloko olia. Yango moni bato balanda des prix parce que manifeste il y a 27 300 tonnes il y a Thomson Piodi. Et c'est comme un matai do bazo bongisa ba conteneur place nini biloko yo vendre ba frigo wana quoi. Donc au news etali o etali biloko olia en tout cas ba mitungsate le premier ministre Sama Lukonde Kenge sur instruction du chef d'état AFC bana mboka esengeli balia agogo. Ya to senga ba nyonso o futela ka négocier bien mukolo pango po bo wel la toilette. Bana mboka bakolia bakolemba ba bongisa mabumu. Eza mambo swana te. C'est pour bientôt. Vraiment, c'est pour bientôt, mais c'est Gabi. Toi, tu commences à rentrer. Il y a bana classe au Batuko Zonga. Toi, tu koyoka gratuité au chef de l'État a dicté déjà. Et ça lit déjà au 2e année. Sorti au ya examen d'état au Banabazilaki. Au grand surprise pour la première fois, Banda Congo et Salama Toyoka. Examen d'état, Babandi publication dans la province. To éviter les changements. Le gouvernement a Félix Tshisekedi Tshilombo to Fati Beto Aye Nango. Deuxièmement, échec qui a gratuité scolaire parce que jusque-là, en Bongo, Azo déclaré il y a qu'on retirer ba école nyon surtout eza école catholique et puis école catholique yemoko azo charge ya paiement ya ba enseignant sikoyo to éviter IDPS 2 ans tozo kende 3 ans nanu botongi ata bâtiment mon côté est-ce que gratuité et cause la réussite ou bien to ko beta toujours maboko na mwana mboka fayulu o azo belela ki eza na échec total. Mais ce qui est un échec intérêt à faire les années. Il y a tant de fêlés dans bon l'état. Pourquoi il y a les gens tant de fêlés? Au moni toza ba politicien te yango moni bison de photos dans le parlement pour changer ma camp. Mutozo linga échec wana eza pour bana Félix batanga te. Donc quel niveau de raisonnement? Ololo ba keno na mwende ezo simba te bo sala bo sabo. Les politiciens congolais parlent beaucoup mais ba proposera elo côté. Ceux qui ont checké un micro mutu proposé pour nani mboka elongo na passe au monde te ba molo batete non le baté pour nani bazana makasi na critique mais proposition ezate gratuité de l'enseignement eza chef d'état te ezali na kati ya constitution ya Congo ba benyango vision sa provision non na lobi na yobo ezali na puna constitution mboka tant que le chef d'état aza garant ya bon fonctionnement puis a respecter la constitution yango moni a lobi que il faut gratuité ezala mais a lobi na bino boye. Au fil des années, tu vas corriger les erreurs chaque année. Erreurs, c'est une côté de bon. Si tu es vendre libella et que zonga et aux ana prompté. Mais yo moutou na deuxième année lingue chèque. Mais Kabila sali 18 ans na pouvoir. Atika cha gratuité. Tout le monde a place pour benga chèque te. Moutou azo mekola ko sala quand même amboy mona na miso batu. Bozo combattre sans raison. Bozo le combat. Bozo le kaza chèque. Pourquoi? Taneti o olingo baba catholique. Mais c'est regrettable. Catholique a tchebiso makele lembula na mbula classe faza la gratuit nzo ande azaye ko maboko ebocha gratuité te ponga na bikela wana na lera mbongo ya minerval wana apa mbongo mabonza o balia ka sans raison. Alors na ebisi yo boye catholique a sali erreur ya ko paye ko tinda batuna grève sans préavis. Or que grève ezali droit ya enseignant to droit ya travailleur nyos. Mais avant aucun de grève babenga ngo préavis donc olobi ke ndonga na 2 semaines so bo salinga boete na kokende grève babenga ngo préavis wana bo bani négociation neti bango bazongi classe il faut baloba na ministre boy neto za boy suka sanza to zwimbongo na biso te neto yokana ki to kokende grève mbala mo bo zela botala salaire na bino échanger te to ministre moya to négocier même mbala mo classe ezongi to ke grève non bengo sera na l'état congolais. L'État au basrai na ngoya Kabila zai baba papa basrai na makasi
bakutani siko na béton ye oche micro lobby. Donc oche micro lobby oche otoche. Kabila na kinga kati yabi ke soko meki na Félix okozwa moto. Et puis ba combattant ba otika ote. Combien de bâtiments déjà au régime il y a Félix Tshisekedi avec la gratuité d'enseignement, combien de bâtiments publics ont déjà botongi pour na bana classe batanga malamu na ba condition ya malamu pendant bozui pouvoir na bino et pendant que gratuité eza déjà en marche. En tout cas, merci beaucoup. Eza pona sunga bandeko. Félix Tshisekedi a côté na pouvoir na Kanchachi. Oui, katonga iba école kuna na Kanchachi. Mais Félix Tshisekedi a tcheli sous programme il y a 300 écoles. Oui, que gouvernement le kia ilunga lunkamba. Wilingo Post na sele ya la gouli. Baza pointé du doigt. Babimisa 12 millions de dollars pour na kotonga 300 écoles. Et puis bah il y a 300 écoles préfabriquées. Jean-Marc na le secrétaire général Mona Bouté Gise Kabouya. Ba kende ko tala ba vanti wana. Ba bengi IGF tele ce dossier. Mais pour le retour na biso IDPS, biso toza parti au pouvoir. Toza parti au côté na pouvoir poto bimaleloté. Olanda qui le président AI Jean-Marc Akabound a bâti 12 salles de classe avec 350 000 dollars na kisensu. Hôtel Ganté. Baomo balobi pour la première fois école ekwe na mbula. Babo sana yangwe pa bato Kabila. Mais Jean-Marc a tongi avec 350 000 dollars, il y a poche nae. 12 salles de classe. Donc na ebisiyo bisonde toza boye. Toko sili saka ba poste na bino nyonso. Boti kabiso to sala musala 20 ans ezebelete. Tant Fatia aussi sa première mandat nae à les Jean-Marc Akoti. Parce que nous travaillons que Jésus-Christ est kokuta peuple congolais azana esengo. Donc yango mo musala to sala. Pour na ba classe zala kimia na programme ya chef de l'État au achepo na 145 territoires. Hein? Chaque territoire par année et bandozwa 1 million de dollars. Ce qu'on a dit, le premier ministre Sam Lukonde Kenge a sali lancement na Kenge kuna na Kwango. A sali na Kenge, chaque province est aux 1 million, territoire est aux 1 million de dollars. Na 1 million na tonga école, tonga hôpital, tonga bâtiment administratif, tcha courant, tcha maï, c'est la route à descente agricole. C'est-à-dire au bout de 5 ans, tous adhérents reliés interconnexion à Congo et puis territoire nyonso à cause de la Tina Université naï. Parce que Fachi Beton, c'est le seul président que l'Ungwabanda Kassavou Boutilelo au Azana souci au travail. Et puis à démontrer parce que Bangonyo Sobayaki, net il est président Kassavoubou. C'est le président comme monument au Avandaki a géré bien accueilli. A tiki talambongo na kesa l'État. Mais Mobutu o babengi sécession ko kuku wendo. Aye a bebisi nyonso papa. A kuti na kesa l'État 28 milliards de dollars. A dilapidé yango. Ba fait inutile babina banda tongo ti pourquoi olocha peuple na travail peuple akoma kobina Mobutu ye donc peuple a lembi akomi fatigué mbongo nyoso ye na kesa l'État ekei a kolongwa na pouvoir atika 826 000 dollars. Laurent Désiré ye kutu kwa eba eloko te ba salemba mbang akei menzambe ko tinda biso démon. Oui démon mono autoleka o na bisio représentant Lucifer. Nous avons commoné à te pour Marc Beneleki. Donc, Azua Bomimbo Katimo Liboulou Akundi. Akundi Mboka, maintenant il fallait les laboureurs. Les laboureurs et ses enfants. Banfan na ebiso ba combattants et combattantes. Les laboureurs Fachi Beton aye ko bimsamboka na Liboulou. Nan ebimi totalement te mais tozo mata. Na ebisa kiyoke même FMI andima kite que RDC a koksala exploit ya okomana 3 milliards 300 millions de dollars na réserve d'échange. A estimé que basunga biso tina ba 2026 poto koma mbongo wana. Mais na bout de 3 mois RDC atteindre 3 milliards 300 millions de dollars. To kende vers 4 milliards. C'est-à-dire que yé même FMI andimaité mais Fachi Beton c'est un bosseur. Azo tambola midi tongo pourquoi même net à quoi un avion, l'icône Lucas solution à Banamboka. Parce que mon peuple a trop souffert et c'est un travail na quoi coller la terre. Au moins la sous présence au voyager mingi. Ce batu ne fout un peu haute. Mais bon on a qu'à voyager à présence. Mazo voyager trop.
voyage à président eza ko apporter ni na kati ya mboka parce que tomoni banda IDPS système ya Félix Tshisekedi Fachi Béton eye trop de grève et la muki otozomona ba médecin ba oti na ba grève batu ba kufi na mama emo toye awa rentrée scolaire ba enseignant ba boy kozonga. Mais pourquoi? Parce que toye baki discours ya IDPS ezalaki kokota na bokonzi za pona kosilisa makambo wana. Mais nini ezo salema? Oui, vous avez raison. IDPS va bien union pour la démocratie. Cette démocratie est vendue progrès social et oya mutoso anangote. Grève ezali expression de démocratie. Nabi si otangwa kabila so bandi grève olali nandaku. Nabi te so mutom kalevu mukola melaki masangalangwe. Sokyo meki kaka olali nandaku mitadio. Babande ko grève parce que bazalaki bien payé. Nazo ebisayo. Sokyo meki nazo sote. Tout na biso to sambi na ba aner, to sambi na ba nini pona mambo politique mboka o. Sokyo meki kaka grève tangwa kabila. Na biso olali nandaku seko kufi. Donc nazo ebisayo seke kalevu mukola melema saraminga bosani. Parce que zaki défoité. On est zaki dictatif farouche. On croit qu'on gréveté. Pour nani ba syndicat comme 150. Malgré nous avons des pluralistes. Société 150 syndicats. Yo mo tene muibi. Et ça so bino telemeli gouvernement bisi ba tusu na kombo na bino. Ndenga de double ba parti, ndenge kabila de double ba syndicat. Et puis azo traquer ba syndicat na banda kuna bango. Mais Félix Tshisekedi a bango est liberté d'expression. Vous devez vous exprimer. Gouvernement ayo kango pour à résoudre. Yango moni ba médecin ba réclamer, bazo réclamer salaire te wabino, bande kona biso bazana liste te, bocha bona liste. Au moni solidarité. Donc bande kona biso bana liste te, bocha bona liste. Salaire na pomme te tozwa bien. Mais tolingi prime des risques et mata. Salaire est bien mais prime des risques. Ba négocier na gouvernement sur solution. Ba enseignant paie bazo négocier, bazo na banque syndicale. O bazo na gouvernement bazo négocier na o etali ba amélioration ya ba condition na bango. Et mais déjà nazo informé on a budget 2022. Parce que toi basaka budget ba benga collectif, ça dit bazo na ba poste na bango pour permettre au gouvernement à sangisango a chana 2022 enseignant ko seka pour atteindre le deuxième troisième palier. Donc soit comme nambo o muke 1 million. Nazo bisayo. Soit enseignant comme nambo o muke 1 million. Bino botika enseignement bozongelango na Fachi Béton parce que Kabila bomimboka pendant 20 ans. Alors Félix Tshisekedi a besoin 20 ans pour azong sambonga na rai. Ba politicien nyoso lukuta bakozanga discours. Au moins nde bato resistance bazangi discours. Bakozanga discours pour na nini? Nde toke liboso a discours anzale oza suste. Discours a courir ozate, discours a maïk ozalate. Discours kutanzele ozate pour bat nyoso bakowele la bake na cité kitoko. Bakatue kotika na baobuka ba otonga. Donc discours aux alaté ya omona IDPS akova ne libérer le pouvoir tie sumasi yakoya. Ma biso ezakamba tembe te so tembe to beti ngana otozonga na 10 ans na biso so mboka ozande. Vraiment torozonga na 10 ans Martin Fayulu tout ça la plein à craquer na discours na e pour na prouver bino que peuple congolais ba pesier confiance parce que Félix Tshisekedi Tshilombo a trahi la nation et a trahi le peuple et a trahi même ba combattant au batela qui est motema. En tout cas monsieur journaliste, ouais que tant autant comme un garçon na o abenga député Martin Fayulu na ce qui fort. C'est un combattant o azoye ko la simana biso. Donc ayebi l'autre la politique. Nazo biso ke garçon na yebi le côté. Ouais ba ke garçon lo ba na TV na non, machine à voter ata ba che Yesu Masia au pour la devant Shadari. Il y a cause la candidat à machine à voter te. Beaucoup voter na papier, beaucoup numéro 4 na papier, beaucoup ici machine à voter te. Garçon na ka otai kombola. C'est un bébé politicien il faut y aller en l'accès politique. Mais population peut se confiance. Nazo bisayo. Nazo bisayo ke confiance ya zolo bana. Eza kinga sanité. Pona bisayo chango na Francis Chibalabala. Premier vice-président assemblée à IDPS. Asali ba plein à toute forme na chango. Terra Masina, Terra Njili, Terra ya Mokali kuna ba Terra Siwambanza. Hein? Terre côté na kati kuna kota mutukuti na ve asali ba plein forme nyos mais le vieux mboso ku di empoanga hein le président assemblée mais vieux asali plein a ebisi bangwashi bampangi na muna chabwala beke wa ve na ebisi bino muto benga bino ma marche te po yazo musala
ngana komi mutu muyaka liboso au moins nde to kona kisasa ba finga mutu muyaka liboso akoma mukonzi likolo. C'est le vieux mboso kudi mpwanga alobi na bango pona koma kuna na tina bino na marche te bino bampangi na muna chabwala bozela na 2023 na zoela bino béton sikoyo na oyo tali tango lobi asali plein na seki ezane to cholie po asali demi terrain non image ça papa okoyebisa nga te nga naza mutu ya politique nakopesa yo tso si émission na pio image na Sainte-Thérèse wana Augustin Kabuya secrétaire général ya IDPS moi na bouté asali ba plein ya danger mais Martin Fayulu a dit que na terrain njili wana Sainte-Thérèse eza 4 terrains tout na ba njili ba biso eza 4 terrains sangisama mais yo sali un quart ya c'est que si 4 sali un quart donc ba na terrain mo ba endambu pona ni caméra ngo ke musika te eswa na mitne bandeli po yebi ke so a che musika e oza mais Tshisekedi Félix asala plein kuna mwebo filmer bo ezate bo matsa ba drone weba ke bo matsa ba drone pona ye alongwa a rejoindre des terrains pona rejoindre podium asala inérdita yo bazo panza batu wana bazala bango nyonso etendelo akokoka ide biso to tiko sa mamna mutute IDPS te bango balanda IDPS lamuka mutapesi kombo Félix Tshisekedi c'est notre nom et puis ba kombo nango te lamuka eza mot de passe ya IDPS c'est-à-dire quoi le docteur Etienne Tshisekedi aibisa biso bolala pongia ba bébé alors tangu botika ngana sa makamu nyonso tangu asema mamu nyonso babina sali nyonso bino ozoka pouvoir alors pour to que na pouvoir il fallait mot de passe pour combattre lamuka ya mo Félix Tshisekedi baki lamuka mbamoko lamuki mbamoko palais de la nation fraude et koti IDPS fraude et koti ya makasi tozo comprendre lisusu te bozui mwana mboka Vital Kamerhe bobombie bolobi détournement ya deniers publics bozui mwana mboka ya ministre ya enseignement bobombie parce que détournement mais tooti komona Kibasa oyo azalaki interpellé na Assemblée nationale à défendre été or que gratuité d'enseignement au besoin bisabiso ezo simbate parce que ba boy ko financer bino aller d'enseignement sans que population yeba sans que ensemble to gouvernement eba qu'est-ce qui se passe na niveau wana bon mutuna na ezap na bien cerné te mais na loba boy Augustin Kibasa azana no ministre ya liboso oyo asali taxe pe kotimo na caisse à l'état 25 millions de dollars et cote na caisse à l'état mais ça mouké par rapport ya ba enregistrement nyonso ba enregistrer ya ba téléphone mobile mutu mususu ba kata ka 50 cents banda ba kata na chali sute to ke ne 6 mois ngo na yeso mutu mususu ba kata banda ba kata $1 achaka sute avanda 6 mois ngo achaka crédité c'est-à-dire que congolais le quoi na kiti ya kofuta taxe na impoté yango zomo na passe to zanango na repeso exemple boy ministre Kibasa na lobite ke oram eza totalement bien netinga combattant IDPS na osenga ministre Kolongo na ote mais corriger net ndengeni parce que eza taxe mo il faut muta futa ngwa santarate c'est-à-dire que mutu so a chesa unité bokati ata 20% c'est-à-dire 20 unités neto futa TV ndenga chaque fois mutu a cha unité na mois au mona ba kokisi 1.7 na ye mais on est comme qu'il y a ba réseau au chesa unité pour benga rapidement ba zunyoso nde mabe parce que moni biso to politicien na proposé mais so tu ne dois critiquer ram bazo proposer le côté ngana proposer ministre boy lokola ram ezali taxe o biso to koyi to moni kotimo na caisse à l'état kolongo la ngote mais corriger mais si qu'on pour a détourner c'est faux. Moi j'étais dessus na qualité ba député tozana bango ya moni biso moko ba Gabi Kabinda o 2023 photo kende kuna parce qu'un député c'est quelqu'un qui réfléchit à la place de tout le monde oyebi que ram et kotimbongo mais ceux au monde que population s'inquiéter vous devez réfléchir comment corriger événement yango ya ram bobandi ko finga ministre escroc est-ce que vous avez des preuves que ministre Alembo parce que bino ba député boza na capacité ya ko ça la contrôle parlementaire mais approuvé que ndeko Gabi approuvé
somme oyo et que na gratuité d'enseignement apesi ba preuve te na lobi boye tabo tuniye asa na ngwa pesi no grande ligne na saleli mbongo na boye na saleli mbongo na boye biso na bino to ebike tangu Willy Bakonga allié mbongo à gratuité de l'enseignement Banque mondiale et China offrant lobby bossa nga contrôle na mona clair alors à stopper nanté wala mais aki déjà mais le côté mbongo belé il faut pas foutre enseignant parce que oyebi que na confinement enseignant nanda kuma ozo salaire et puis mutali bosso ba foutre ba enseignant pourquoi parce que le gouvernement a les moyens ya ko pesa ba mbongo wana alors batalaki ke rame côté mbongo bon babenga ngo réaffectation budgétaire c'est-à-dire bozwi mbongo oyo botie koto nde bazwaki ndambo mbongo bafuti kuna mais eza malonga mabete soki ba détournaki mbongo nde député nga bakeno mbongo bokoti boyibi mais mbongo wana esaleli musala na intérêt ya bana Congo soki eza bongo mais pourquoi azokima ko se présenter pour la deuxième fois azokende kalate mutu azobela malaise te nazoyebisa boye malade ekumela na nzoto mutu te akoya parlement na ako se défendre malade yango ebimika ata babengisi et puis ram ekozala maintenu mais bako corriger yango bako corriger manière au katela pourquoi parce que mutu aye connaître anaketa na yolo so comme na kapela bengangai akomi na kapela ache unité rameli yango le sel mbongo azali nango po abenga mutu wana bali yango moi ke boche na situation mo bien te alors ceux qui a checké 50 unités yo lié peut-être 10 na 40 wa nga benga yango to proposer ministre corriger ramwana kataka na pourcentage c'est-à-dire à chaque fois mutu azocha ozo kataka iti akokisa 1.7 et puis ramwana eza annuel c'est-à-dire na zinane yo faut futa kaka na lettre à l'état $7 ozok alors isengali biso ba congolais to ebake toza na problème ya ko futa ba taxe na impôt ponani même so côté na histoire na biso na année ba époque ba colon ba papa na biso ngo futa impôt ya omoni belge azai ko landa même tina ba bilanga na banda ko kolanda ba futa impôt ozoka mais tangu ba politicien na biso ko ba démagogue oyo tant bazui pouvoir ba okosa ba tout soit indépendance makaba mundele ko sila yango moni to futa impôt même ticket na wenzi à 200 francs pour ba maman ba futa balobaka mingi webi kende tozana oboy eza na impôt moko ba locataire faut ba futa ba benga ngo IRL impôt sur les revenus locatifs ndengo futa anda ku $100 il faut longola $20 au futa na caisse à l'état 80 pia locataire ba mukolu pang mais lobaka na mukolu pang so l'état to nganda ko parce que tozana kiti wana te tozana kiti ya futa impôt te yango tozomona pas ko problème or que mboka nyonso etonga makana impôt oyebi ke communication ba ndelo en Afrique d'ici ba benga te à part ba réseaux sociaux ne ba so benga te parce que communication est cher bandeko ba Angola ba so benga te soka bengi c'est le problème soit ngati na mbongo to mbongo boza kama matanga bato poto même parce que communication est cher mais communication est moins cher ça na RDC au moins mutache méga c'est à 500 francs abando finga présent. Merci beaucoup chers fidèles téléspectateurs, là nous sommes en train de chuter vers la fin de notre émission. Là c'était notre invité, il s'agit de monsieur Gabi Kabinda, le président de Fondation Fogak. Vraiment il est l'analyste politique et communicateur de l'IDPS, avec lui que nous avons eu le temps d'entretenir de tout ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo, sur le plan politique. Monsieur Gabi, na habité to comme vraiment kokene na suka seni tozo kende wapi. Blocage, est-ce que ezali bino moko IDPS sito papa mokonja ekolo alingasa la blocage azo bloquer makambu pour que article oyo lobaka que le président reste en fonction et pesa eli sous mandat ya ko accéder na deuxième mandat sans élection. En tout cas, merci beaucoup na mituna pesinga et sengli peuple congolais aibake ceux qui m'envoient seni ezo umela ezali un tribal. Na mukuse boye ba eza un tribal parce que bisonde toyebi ndenge docteur Tshisekedi atengsa biso abi il faut que vous puissiez vous choisir entre vous les meilleurs. C'est-à-dire nde toza 10 il faut na kata biso to pona o akozala liboso azala meilleur na biso nyonso yango na biso banolanda ye nde tokoma pe meilleur mais o tomoni na seni ya lelo tomoni un tribal avec
tenter na kuna non refus ya kosa makambu bien. Comment boni o batu balobaka ke catholique na SSC baboyi de nika dimapo azamuluba. Mais ça c'est quel niveau un tribal? Ozomo na sango lokola shole. Alobi na zondi ma ba capacité na ye, aza ba capacité nyonso, mais éthique. Mais éthique wana o ya bango shole. Tangu bango bazwaki mbongo ba smartphone. Ame alia munoko na télé 50 batunie nani a financé bino Europe les pays de l'Europe ti absilisa koko tanga mutu moko te. Mais mbongo bazo pa katumbi. Mais lelo oyo botika na deux candidat moko akwei. Mais lokola un tribal ezali bo wangani même charte na bino. Sango mutu amayele, mutu akomaki charte a wangani charte aboyi article 17. Pour nini lokola schéma ya lamuka yo ya Martin Fayulu na Muzitu bazo lukaka dialogue tongo midi poko po bango pe bakota na musala bazo mbongo election lokola Kabila na batu na nyonso bazo mona ndenga okende election te po bagania place moko te a part ko nominé na ba liste ba mitu na soto za en face à peuple vote wana to kokate il faut biso pe to za na seni Moïse Katumbi na batu na atali ke soki to keka boye Congolité au babi la loi sur la nationalité des pères et des mères et au Kangali Bosopo loi électorale n'est qu'au succès nyonso. Pour être candidat, il faut être né des pères et des mères congolais. Yango Félix Tshisekedi d'abord qui siango à l'obéza na importance té. Félix Tshisekedi aza avine en tant que président. Mais ba ba kanisa ma le garant de l'institution. Na yo boye. Ceux qui va voter dans le Parlement, Félix Obouende. Batuna qui a vu naé a PC en tant que citoyen congolais. Alobi eza mabete, mais pour naé azomona ka yango des importante. Ozokande onanga. C'est-à-dire seni les loso eza bloqué, eza likolo ya deux confessions religieuses oye uta na mboka bapaya. Donc eza l'église ya étranger, catholique na SSC. Église catholique ba retirer ba école na bango. Bandimi gouvernement a liquidé bango mo bazwa charge ya paiement ya enseignant na bango pour donner une meilleure qualité d'enseignement. D'abord l'école nyo c'est école ya gouvernement congolais. Je ne comprends pas parce que ngana yebi que ministre tango apesi ba instruction lobi clair. Enseignant ba okute na salle de classe te aza considéré comme déserteur ba désactiver na liste à paye. Et puis ce bo pienga kanda nazo retirer l'école nyonso parce que ça l'école y a l'état et puis enseignement et ça apanage y a l'état congolais. Jamais aucun fatigué sali ni nango enseignement ça raté. Partout dans le monde l'enseignement c'est l'apanage du gouvernement. Mon cardinal Ambongo abima qui pressé pour na alobake makamone tali catholique té ezali entre travailleurs na employeurs. Mais aïe ba ebisiye na batu ya église ya Sidubangi que grève ezali droit mais ezape na procédure avant que na grève, c'est-à-dire il faut donner préavis na employeur lokola botinde ki batu na erreur c'est que ezala mutu na bino siko mabeza wapi soki bango mo bandimi ba futa ba enseignant na bango bo continuer na gratuité na bino gratuité et enseignement eza ya République démocratique du Congo mais gratuité bango ba boyi mambo gratuité eza na constitution constitution na ba votango oui et pas peuple congolais c'est-à-dire que l'école wana eza l'école à l'état nde a comme ça conventionné bozora pe mukie na frais de fonctionnement na nini mais bango nde batongi l'école wana soko tongi privé l'état za kuna te net mona ka complexe scolaire Cardinal Malula et Cardinal Malula eza privé collège Boboto te collège Boboto eza l'état congolais ya catholique te ya l'état congolais okuti o babengi complexe scolaire Monseigneur Mosengo eza privé wana eza basango batondisa na mulimo mbongo nde ba osaka ba école wana mais ba école nyo etikali eza ya l'état mais l'état congolais aza na souci ya kimie ezala parce que paix sociale eza musala o bisozoluka et puis progrès à société congolaise nyonso o aza enseignant na congolais akomona na 2022
salaire et quoi atteindre 1 million de dollars, des francs congolais plutôt. C'est-à-dire, on compte 500 dollars pour me aux artistes. Vraiment, Rokoma, là, nous mettons fin dans notre plateau de l'émission Bisoto Solo Layango, toujours présenté au micro de votre journalité de la presse congolaise, Jonathan Bango. Je vous invite de s'abonner massivement dans notre tout le chaîne que nous passons et rester branchés, connectés. Là, je salue tout le monde et la technique, vraiment. Oyo bazo simba émission, oyo là, je salue Papa Eli, place à Zabambo Tebele, je vois H3 Images, les grands réalisateurs. Je salue mon vieux Penza, place à Zali Bambo Tebele, Mouya Mbotebele, artiste ya Makasi, président Tokomi Nasuka, peuple congolais, on a benga kaba Congoman, bazo landayo, lilobanini ya espoir, oyo koki ko pesa bango, po mitema ekita, eza loko la maya pio, oyo ba meli, a bazo landayo. En tout cas, merci beaucoup, messieurs les journalistes et journalistes Amaele, Jonathan Bango. Pour le peuple congolais, bon retenir, tous les izani yabaini a fachi béton et kozala nil et sans effet de Bible loba. Félix Sekedi Abina Bino à la fin de l'année au Bokolemba Bilo Kokolia. Au Monique Massango comme te comme en désordre 18 000 francs. Batbandimaiti. Mais pour l'état de siège, ndenge zawana ekolongwa kaka jusque na dernier kokanga rebelle ya suka. Maintenant o etali o gratuité d'enseignement et kovandaka nango. Nungu na kati ya ndaku ezaka pointe pona libala solution ezoma kaka. Na o tozo ke liboso tomoni ke budget na biso année prochaine ezali 10 milliards 300 et puis nde tozo mona bo recette ezokota par mois et comme kota de 1 milliard de dollars. C'est-à-dire que tomoni na kokene malam parce que biso ti jusqu'au 8 déjà na trésor public 445 millions de francs congolais kotaki. C'est-à-dire que non to komi fin du mois déjà 200 millions et koti. C'est-à-dire que si tu as à fin du mois, tu vas atteindre sous 1 milliard de zaka. Et puis IGF continue Moussala na yo. Tale la biso pembongo ya rampoete batunyo so bazwa mitema kimia. Biso toza IDPS dorte tien seke da na biso boy. Boko kanga mebele so boche maboko na kesa l'état parce que état de droit au tozo tia et ko même bino moko ko kanga bino. C'est-à-dire mwana oyo ya ndako o ayibi so kangela biso ye. Yango tozo senga justice. Bozaka na mawate parce que c'est la justice qui élève une nation. Bozaka na mawate kangela biso miyibi nyoso si bokoma na oyo tiko leka oyo l'ancien président po yepe amemi mingi ya mboka o Congo bakanga epo biso vana kimia na suksi wana na lingi bino mingi. Merci botika la malamu toyebi ete tokozonga lisusu na ndeko Gabi na mikolo ekoya tango nyonso tolingaka kopesa bango mituna selo ba préoccupation ba souci na bino o etalaka pona makambo etali ekolo bongo. Quant à moi je dis on se retrouve prochainement dans notre nouveau numéro de l'émission Bisoto Solo Layango. Ciao. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.